BBC. Ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger, tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Na esprit à développement, Toko bêta mondialelo. Na français, na lingala moko zaliwapi, yemba na biso. BBC Mpoi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. BBC, Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka, on analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. No bien. Okondi ya e. Mutu soko menga akondi bo efase. Yango santango eza mbongo. Oh. Na kondi nze eza mbongo makroche na banki sko ndenga na zuite yango zo yokomela na kondi. Wapi zemi ya na vandisi ona na kiti na pema. Na depose na zemi na tambola na mi konyoso. Saki. Oh. Ma chérie. Na kiti ona na pema. Na bibu bandiko. Maman Esther. Namoni asali 71 vidéos n'espace à 48 heures. Namoni ba analyse ki ezongi. Namoni batu mususu tango ta Jacob mobali mabe. Azaki na Maman Esther en même temps soki na Maman Laure. Maman Esther matalane lekiyo. Ça n'a rien à voir tonton Jacob mobali mabe. Ça n'a rien à voir matalana ya Maman Esther. Et loko soki eze yo. Et loko soki eze yo te. Ato forcer maman. Izaka ya yo te. Tout le monde a même ba riche. Atiki basi nyonso mbongo make ozwa fimo bate ka mapa. Akyo linga fimo ala tali puta te ka malala chaka basa malala na mutu. Ache pe na ndako. Tout le monde a mibali mususu atiki ba fille vierge na quartier na ba make linga ndumba na boulevard. Azuye abali ala te voila che na ndako. Donc toti kana biso banzembo wana to yembaka. Oh Maman Esther pona matalana. Oh mobali ndazaki avanzi na kati ya Maman Esther. Na kati ya mobali. Na omona mutu opia foot te.
nga po na nga na expérience na nga namoni ke tonton Jaco azalaki mobali ya mama Esther te, mama Esther mpe azalaki mwasi ya tonton Jaco te, balinganaki coup de foudre esengi ke basafishe donc naomona mutu te o oyoka soni nga pasi na nge eza kaka ke mama Esther akomi agité. Mama Esther wana eloko okoma agité te, wana place oko se justifier pe te, parce que déception ezwaka mutu nyonso. Omoni kokabwa na batu edependaka te na oh non po mobali yaki mabe to mwasi yaki mabe te. Kokabwana na mwasi oyo oboyi na mobali ya boyo ye pe ndenga kebunga o regrete yo. Ye kokabwana nyonso esalaka pasi. Omoni kokabwana o mutu akosa onga tokabwana na ye na raisonna kete ya lokuta. Omoni mutu de ya bolali kambetu moko bolie fufu sani moko bomelima ibozwi ta koseka ata zaki camarade ata zaki relation ata connaissance so yoki ya kufi okansata jour oboliaka na efufu okansata jour obimisaka mino sekaka mutu akansaka te eza nyama. Différence abiso ba humain na nyama ya makanisi. Donc so moni mutu akaboni na mutu il s'en fout ou elle s'en fout. C'est kaza nyama za mutu te. Mutu normal baboya yo to yo oboya mutu et dérangeaka kaka po eza séparation mon côté oyo et arrangeaka ata mutu wana muta sali yo mabe momo na bo kabwana o regretter asali nga boye poani il fallait qu'ils aillent modèle peut être ozaela ki pas ezaka déception zaka ya mwasi na mobali ta tozoko ba déception na ba famille na biso ozo déception na mama propre o amemi 9 mois botio tozo ba déception na ba papa na biso o abotio po biso to ebina biso tina déception te biso to komisa ka déception ya mwasi na mobali o mobali a décevant nga mwasi wana nda décevant nga mwasi mabe te ya déception to vivre nango tout le jour. Pour tous les déceptions, les camarades, il y a des connaissances, il y a des relations. Tous les déceptions dans Moussala, merci pour les cadeaux, merci général. Tous les déceptions dans Moussala. Ban abiso moto obota. Bon décevant abiso que moi na koli, yo maman comme le quoi papier. Et après déception maman otala moi non a mis 9 mois. Chaque temps on a bébé ça moussa na rapona que ticket na classe les leur répondre na bolo eza déception p. Déception c'est loko ezo soa na motema. Maman Esther, na âge non je crois que au Gérard même plus de 50 déceptions. Na mon vertige te yo c'est l'episode 71 vidéo n'est-ce pas ça 24 heures pour Darlinga Bali. Non bien. Maman Esther ozab jara basi obope sami bali mutu makasi. Soko lingi mobali la kise ko lingi. Mais soki simbite. Ko la kise te loko aza Yesu no pona ndimite ke tonton Jacob ta devierge yo. Nga erna okinzembo feri oyo. Ya héritier skramo ya. Liboso ya kola la maya miso ya tanga nganzembo ebanda ko lelisanga. Na ex moko na lingaka. Pour ma vie n'a pas de sens. Imaginez si ko relation na mi bomaka. To déception na mi sali mabelo na ngana zana rieta. O apesa nga esengo kolika elo nyoso na sa mokilio. Natala ke na ondi mate. Que moi on colle 10 jours au lendemain. Donc pour la déception que il y a lelo. Mais on y habité dans 2 ans. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, oyebite ni nzamba obombelo peut-être ko seka munoko munoko ekokomoti na matoi. Ni nyango zo lingo salonzre sans ye ta vie n'a pas de sens yango tonton Jaco ango. Yo moko ebisepso mambo elengite ti na mbetu. Yo moko ti. Aibi o caresse moi cité. Aibi o anyonso ebite maboko pe makako. Siko muta maboko makako bongwaki. Wana communi 520 giga. Bafana bo bloqué.
tonton Jacques on appelle maman Esther bobo ta quitté baninga balela ta charge à bana et bien yana mabala monsieur kufa ka moi ça zolela mobilité mazolela mulongo bano yo mabala monsieur vanda na kini moi c'est mbali de ba kabwana mais moi ça vandeli bana ngana mona on a famille na biso ngana famille na biso mo propre nana ndeko na mo avanda na libala poka ka oloba moi so na bomi libalo mobali azani mabe mais bana nani ofuta minerval non telingana na bana okolia na bango vomier na vanda kaka ata papa na bango ngosanga buzoba afutela bana classe bana baliaka donc pona bana nga na ndimika buzoba ngo siko mama Esther net yo bobo ta quitté abala kiyote biso kutu to latia ba mama super mobile alati mama super alongoli famille ba on a Suisse bazu avion ba bazu ba flat ba salisi ba suki ba futi ba maquilleuse ba sai maquillage ba ba pesi pe mbongo libala mais elle est simbité et la vie continue biso kutu eza ko bota liboso o kutu na ndeko tala ke na otikala na mwana na ona bokola mwana te nazo banga libale kufa po na otala soki leo libalo ekufi eske na kokoko bokola mwana ngamoko mais lelo oye kufa na koma bokola mwana na réseaux sociaux na lutu na saka mwana classe na gourde et outra awa na réseaux sociaux la vie continue te nzamba zo salate boni ko suki sa mokili bwe mokili suki te ngo suki sepso mokili comme sepso tonto Jacques on dirait oh moko grave on dirait spécial on dirait boni boy mama au sala pe vie on expérience à vie ce ko biso to ba leke pa na yo nga karinde na vandi boy pona tangisa ma misu na pona mobali lo mobali akufi na cercueil po maya oh Yana Sophie, je te salue. Na vinyo so ngana sali. Soko moninga Karina vandima emiso etanga nga pona mobile. Yeba ke ba pienga sangwe. Karine, oyebi ex no akufi. Lokwa liweze ya mutu nyonso. Notala mawe akufi trop jeune. Mais oyo ka su ngama emiso etangi opo mobile ya boy. Pour mobali a trompé maya misu et comment réserver c'est mon père qualité enfant même c'est comment ba condition et kokyo tangaka pour ma famille et kokyo tangaka ne bembe et kokyo tangaka tom sunde mwana ngazaka bébé so azobela na ebi na mambo bana te ngamona banzolela. I love you. I love Oh. Et comment réserver? Moutouma comme il nous a l'okuta makasi. Yaya. Non, comme ça pourquoi? Yesa na moya lelo 2026. Mobile yo lele netini. Donc yo ti lelo lelaka. Il y a bonne chance et puis courage na ko lela. Dia mobile kutu so bandi ko tangsele ma misu yeba ke ozo vimbi sende mutu. Oui. Mobile so sa bi ke yeso na sale bo lela na ye. A komisi na yo pine. Abi ko ani siko kite ani loko sa to ko lela na yo. Yaya. O ma ba déception mso ezaka ya kimakangu okoki ko gérer. Mais nga depuis natikala na mwana. Donc encore banga depuis 2023. On a se retrouvé na mwana na maboko. Pona on compte kutu ba bolingo no te ya kimakangu wana kutu seto bito content moto aussi ça mi sepe maboko na ya makolo puis ça sert à rien parce que wana eza mutu mo bobo tate bobala na te. Donc on a bino na
et l'autre côté au kolobake ceux qui to kabwani na kosuka wapi te mais siko nga eba balinga libala ekufa na 2023 pona mbala liboso na boti na se retrouver na mwana bébé o non na bokola te bébé ya banda na 0 jour ti lelo nde mwana nga okokisa 4 ans natali ko na te na se natali mupanzi mususu nenge na lela motema esuki na oki pasi na bi natali ka mwana nga na biso na leli nde balobaka ke mama so oza bien te transférer na mwana natali mwana nga ayebi ne eloko te na mokili nga mo mutu na lukaki ye so ye na beli soki na kondi so ye naza bien te mutu otia sela mwana nga potopoto aza te mutu osakanisa mwana nga aza te mutu ochangeli nga ye pampex aza te mama na nga vanda musika ifo mata batram na bifo naza makasi mpona mwana nga omoni nga bato nyonso bayebi nga na ya poto nga na ndo tambola te nga na ya kapoto na vandaka na ndako na batamaka nga na ye kobima na balabala na divorce nazwi décision na bi nga na ya poto na tambolaka na taxi bato bayebi nga bazawati nde bato bakoma omona nga na baclémenceau bazofilme nga botala Karina yo sala wenze na ye poto fin 2018 mais boluka bavideo so ye mutu asi amonanga na nzela na nde kotambola te mais on a se retrouvé na mwana na maboko divorce natali ke te na beti liboko na mesa ke nga mona komi papa nga mona komi mama kobanda lelo na komi fina okota train okota tram donc soki nzela wana esengi makolo nazuki star na gumbi wana tie na sac nazuki Karine Mokonzi na déposer na tele nosko mwana nga il faut na sa wenze po mwana lia nga na ya poto na sala ta ba 4 ans na kota ka ba matongi wana te ba Clémenceau place ba congolais baza na kota te na ya poto na micha limite suka mais pona mwana na nga na koma ko katisa matongi wana na yebi ngati na matongi so moninga na olia kwanga yeba ki uti matongi na koma tina ba client ba mama kwanga na matongi so ekwange ye mwana ya sike ye kwange koti lelo na yebi na prix ya sac ya kwanga 70 €. Si côté bateka bataba na Clémenceau ba papa wana o Kongola zakana ayebinga soki na koti papa mi chopo tabeza soki mi chopo e koti fa benga Karine ba mi chopo mako eza awa omoni nanga nini nazana mutu akotinda te na poto otinda nani nota ke mwana nga lia semoule il faut moi sauce à tabac na makwiti ya fufu mo pe semoule esili semoule net biso na ba flamme ezarate fona kitati Bruxelles yebisanga na ochaki star po na akina papa mwana otala take soki azoya akiti na garde midi okobenge allo pardon ko ndenge na taxi wana kozwa loko ba taxi ngoze ya bikolo le kata na nini zole psota saka semoule ko zole pe kuno to kaboni mwana akina opebe bali ane semoule te. So bo remarqué atako toloba na te na Ken botala na divorce na nga ba video ya sika na koma ko sa na Ken na Pullman wana ba bouton elongi naza ya kokonda na la taka dudu mona kana ya noir o konti makasi ya bon santé zambongo longbela nga kuna distraction ba lo ba mamba malongo zoela nga santé ndeke na santé wapi via mutu eza mutu ye moko Mama Esther kosala vite on dirait darling alesaka o yo moto ndomo asolambi mipanzi na dongo oh Linda Mastara famille Bota je t'aime Linda mon amour ya Anna Sophie de mon cœur yo moko ndola baba fufu no ba dongo au chango misuni bozolia na darling azolembula musapi yote ondo sango pona bolingo mama na viso zo salilo ko Mama Esther il faut retirer toujours soit positif soit négatif na discutera trop na grande sœur na Laura tendance ya zara so sali kambo il faut na chaka positif te mambo comme la biso na vie et mambo to kana te conseil gratuit ya na mokiliso zo sali loko
Tia positif na négatif. Donc s'attendre que eloko eko simba. Gloire à Dieu. Ce peut simbiter gloire à Dieu au popoli makolo la vie continue. Parce que bato bazara so azo sali kambozu kore amache eko simba. So ke simbite ndo kako ameli poison. Akoki sonita mi bomi. Asali boye. Aza traumatisé. Azui AVC. Yaya. Il faut que kozalaka prêt à tout. S'attendre que ndengo vandi boye wana mobali no alata alliance okoka sango ke yona kende ko la fiona ya ba bakuk ba filmer mutakala babi mwesi na ndako za na hôpital papa wana o bandumba sila balala ki wana ba filmer mutakala batindeli mwasi na ko hôpital poani andimete ke mobali na ndenga lo ba français asala na société c'est un grand cadre mon mari peut me tromper. Allez, elle a vu vidéo à Moutakala mobile en grosso modo sans filtre. Babia gangeka, et wana, si les lois en hôpital. Imaginez que le onde to vandi beka et wana gangaki AVC to akufi. Mobile otika la continue vie. Nanyo perdre famille wana. Yope maman otika bana na opo nini po o s'attendait qui que mobile retrompe maman na place au ganga et on se retrouver dans l'hôpital soit on dit qu'on continue libala na mobile ya ndumba net ngabo na changer mibali lokwa bilamba to kabwani na biso vomie ba kontelo mibali na misape maboko na ya makolo ti okutana na o peso kimia ke oza na mobile moko pona sonia miso abatu lokwa nelka andoka ngamna mobile pona soni le mobile abimisa ya biso mundibu. Na vi makamboko oka batu soni obatebele bakota sa mabele pona miso abatu. Siko mutu neti nga Karine, je préfère ba finganga. Menga mona zalampe. Na vena ndako na abwe mwa koka na ngana meli. Na zotala bana na ngande ba osakana. Na vandi bwe telefone esoni na swani na sompo. Na vandi bwe mama abiso boni santé Karine na besoin sang na ebike na roswana na ngana TikTok na zo mwa sang na ngai pa choisi matata na tindeli mama na nga. Vinyo so yango wana. Nana posa jet privé te. Kimia eleki jet privé. Kimia eleki jet privé. Et puis maman Esther babo lingo na ba ajo yo komi na ngwana. Mama okoya ko kufa pamba tonton Jaco atikali ya mwasi na banjo bota bana yo to komo ki onika tombe no pour rien. Pour makambo comme la rabiso na vie ezakane lo mo ba betio ba benga ngo ya mbala suka so ba betio yango ozui décision lokwa ba mama kongo fanda ne femme seule et moko ya ka life na kaleson na sedi kolo la tie lamba na combattant moko ucho lala e avandi mpandi ya zo sala life azona e décision ya ki femme seule la la na ba collègue na e donc abene loko ba bete na vie pas l'impela a koti ba garde à vie ibeli à l'impela biloko asali nyonso l'impela boya okangane photo abwaka ya tali bangate ata photo no arrible azate alali tellement ba garde à vie na vie azu conscience que nga femme seule avec combattant ko soigne la mboka na ndenge le ba changer ki combattant et comment on soigne la ba individu ba comment soigne la biso bato et l'on a mboka est tout Congo to bosana na est tout comment soigne la bato c'est pas grave. Mais cette décision a zo ki nde commissaire na itawana. Pour ceux qui ont qui décision même na mutu ki basani wana. Encore créé pe kana ba château rouge vie ala mula mi bale ba tumato ina bangandati. Yo ke soko boto la tamo si monte mobile ni a chepe dandako. Mais a décidé la tane caleçon na se likolo ya email da mukoko je te sali. A préféré la tine caleçon likolo ala ti tricot a ina live nzo ka ba oti olali ami rince pété. Mais à créer moi Dieu des mots à filmer kana coin yé koto aza les pays va mal Chilombo je nandenga tika Chilombo a changé vraiment comment pe na nini allons en opposition tu comprenais peut-être mais c'est pas grave nous sommes dans les bons côtés mama Congo là c'est pas grave mais ça qui tout le monde qui eh maman azarma il était là les pays va moi je vous dis les pays va mal parce que Chilombo tu nous as menti quand nous on était avec Chilombo prenez des wana côté ici français. Ah, c'est rincé n'était. Soro fungoli porta ndako neka na salo solo ninyo ba ocho salezo yamba yo yambi. Et puis ndenge patiki mobile na mbeto na mobile zotala ndenge osa live mobile o filmer. Soka sisi o ki o continue sur les 3e coup sur pesa 2e sur pesa 4e te bité 40e. Mais biso to bando tala live moi botutu. Ya mutu mo le pays va mal.
na caleçon na se likolo alati tricot nzeye mutu alati pantalon biso tozomoneka ndamu tozokanisa alati ensemble ya joking. Bon comprendre. Donc na mukuse vie à motoza décision. Maman Esther zwa décision. Na âge longa na moni conseil na opé sauter. Na moni na décision na opé sauter maman Esther. Na moni ko do bata décision, na moni conseil à opé sauter. Kene biso maman Esther courage te, on no de na courage na. Ngana koloba no tikaka agitation. Zongela no ba video pona moni okomiko soni maman. Soni oila biso mo ba verset biblique no moko oba yaka nango. Wana pe na français na on a habité so yekola na ndako no so pe ya classe so epozo ya ba voisin so ya ba na quartier yo ka mto ebi ko to zo français ngo. Mais on a Voici, non. Mobali oboboti te. O bobalani te. Famino ba meli ata kokate. Mobali anaza na droit ko déstabiliser yo te. Omoni mobali ko déstabiliser eza mobali alatisi mama botio super. Mobali abotisi yo bana. Parce que yo moko kokolo bakena na kimia mais okoko ma déstabiliser so komo ta la vie bana so na kabo na papa na bomba na nga vie beba. Muto okoko ma déstabiliser oui oaza na bana oyo otala ke mobali wa balanga famille vandi mais ezo simba kaka te. Qu'est-ce qui se passe? Parce que wana so ba comme na niveau balana eze sou mambo yo na mobilité et que mambo famille eza na kati bana baza donc eze sou mambo yo na ebozo décision te bokomo la vie ya bana oboboti et moi si mususu okoma troublé pour la vie ya bana ye et surtout net na Afrique kuna mobali mutakenda musala mobali mutafuta ndako mobali mutafuta minerval mobali mutalesaka omona kena moi ça komi traumatisé. Nde libale ko traumatisé motu mobali ko traumatisé o bwana bana parce que otala maman mota olinga bana ba koma ba vagabond maman mota olinga bana ni batanga tete msupo ya tanga kitete biso ko to buka ba bik Marieta zaka na maternelle mais to banda bambango à tous les jours kende ko tike kende ko zoaye ok pas ko vani na ndako na maternelle na ba bina kaka basaka na kaka mozota la kete. Oh, on a raté moi, on a encore raté. On était sous n'amboka poto pe sous classe au fili. Alors ça peut sous complexé tout temps la mindele. Auto sous tout kala na kini. Ah bana ba camarade ni. Yona tonto jako bwana ni projet. Bwana ni projet, ni business, ni mwana. Qui fiancé on appelle ça bagi et souka TikTok na ndimite ka kendo kanga lupango pa ba parano. Qui fiancé souka ka na TikTok appelle so flair boyoka ni bolata ba chemise à pembe ya manche courte. Et souka ma même sur TikTok. Et là on yo komi agité. Na téléphone ozo yambate pour tout le temps dans la vidéo. Il faut tirer TikTok. Merci pour les 1 million de tapotage. Merci la famille. Merci. Promeni. Maman Esther, melama ya puyo kita. Kokansate, soki na tonton Jaco esimbite na mobali mususu esimba te. Na mona ko tshara banze mwanzambo te, je crois que oza chrétien. Oyebi ke nzamba capable obalisa mutu même na 100 ans. Na 100 ans mutu koko bota te mais soki nzamba lobi impossible ezaka te pa nzambe. Donc na moni na yebite tonton Jaco ango. Na betela bino bortir moko abobenga nga couple na mona bino libala moko na comprendre que yaka ba mabana sur réseaux sociaux nde to pesa ke lengi na miso bato comme si tout va bien. Josiane Mondele, je te salue zo parce que Mondele on a solo na bino na téléphone.
darling na soki narling na ebité na mona bino couple moko soudé couple moko boza mature que mikolo moko bayokani to lingana bino mo bosepeli to ya nango réseaux sociaux ba vie na bino pe comme ko sa biso bieto comme taper ba télé réalité ya darling na soki narling bokome bobimi ensemble bokome siko ba roba maputa na ba chemise maputa bondola ta uniforme mama Esther otumbi ya yo po darling kuna mama Laura kotumba ya yo kolata kaka to okotumba comment on a moni ba vidéo no mama Esther ça se voit que nano betel bon na mesa te betel bon na mesa maman d'abord c'est ta vie modèle ozo sa ba vidéo maman tension ko matao soki matite ekokita na kisasa pe soki hôpital batalo tension bo sengo mbongo donc mais la penzama ya pio tala nano d'abord vie na yo pour mobile lingo il faut que tu en bonne santé. Soki oza muta ba tension le l'hôpital lobo okuna boy na mobali yango pe nanga ozo mwasi o aza na mbete hôpital mibel musu ba boy ya mwasi poka alingaki yo okomo bela malade umeli abosani ki akutaka en bonne santé alors bosana ki malade wana ba tension ye muta pesi yo yango mais ero mona ki ba tension eleki darlingi atiki marlingi. Dans ce dans le batam sous pour na batum souper baza mais pour na yo maman Esther je ne pense pas que ngana na concert au peso. Je crois que on expérience à vie tom souko le kananga. Mais ngana ebiso na vie biso nyon soto kana excès des ailes biso nyon soto déborda ka biso sopeto saka ba erreur ninga yo sali erreur ke okutani na darlingi okantaka ke mobile ya vie na yo. Erreur yo okanisa ki darling ya mobile vino ka yo te mto sale o maman batu nyonso basala yango mais elaki site ke yango de epeso dépression te et loko kokoko ko peso dépression pour na ngaka rinse boala na ban ensemble soit ce boala na ba projet ensemble boaki na société mo bekote la bino mbongo sko zotala ke na ba avocate mobile ya ko melanga ndenga tikinga bino ozala par terre. En fait, il fait un eloko moko obiso soto mona kete ba kabwana bango mais c'est normal za na dépression omunité nini ne oye sala esute pona ba kabwani mais ce zaka pona ba bolingo eza nango ofele mama Esther kande mibali ba otula kande basi batulaka eza na mibali batulaka bato bala ba ko basi baleki mibali nebele basekisanga peut-être ebi grandeur nzambe te nzamba okosala te basi baleka mibali nebele po nzamba sali nzungu nyonso na muzipeli nango. Soko vanjo sengi nzambe mobali no akopeso ya yomoko o mobali ya mutazaka te mobali ya mutaza nga exemple na ngeza kaka papa olangi akufa na mona mibali babanga nzambe na vie na yoka na sango moni o bible na yoka mais papa olangi na yoka te nga mona vivre papa olangi akino kitoko ingénieur intello français anglais na munoko ataka bazin riche so alati chaussure non il va série na kuna na âge à puberté mais na lula ba chaussure à papa batu mais soko moni place azo fuka mazo azo le nzambe omoni muto ana mbongo na banque na mindele ba fuka melake papo langi mindele obiso na kinto mona grave momoni muto bongo soka fuka me osambila so omoni place ote azo kumisa nzambe pona mwasi a pesa e ozusko papo langi na ba classe ne ozui mamo langi sans nzambe tozuka mamo langi to longoli molimo nzambe omona ke concordete mais po mona ke mwasi nyonso na mobali na ye nzamba tinda papo langi pona mamo langi bref aniki bat batungisa libala mamo langi batungisa Prince de la Chine merci beaucoup Prince yo bozo sasa mabe malgré batungisa ki tina suka nango bangwana bakufa ki ensemble ba marié tina suka nango papo langi atikalo bota libanda te na mbongo na ki ingénieur nyonso azaki nango
na kentelo na français tambola monde entier mabande ko yibake nazana mwasi na nga moko o nzamba tindelanga mamolangi yaki mutu mwindu me papolangi amoni mindela moni ba metisa moni nyoso donc mutu na mutana mobali na ye oye sala rabat mobali ya mutazate eza ko tulande sala ke mobali ya mutazate Mama Esther zwa na conscience silama na yo biso atoko seka o etula e tanta jako atiki yo aboyo yaya atato seko biso mo pe to na ba problème mutu mota ko seko a ko biso que tout va bien omoni bata ba commentaire o ba mito na ba mito omona muta commentaire e ko seko mo likambo o seko yemo ko souffrir nango mais loko ezo bikise ka po ya yebanité yo siko yebani muto ozo yo komelo na moni bazina ba commentaire no ba komo chelo photo tonto jakona mwasi wana yaya muto a chelo so aza mwasi ba boya epede ana vie même so aza mobali mwasi moko sa china e pa lela donc muto mota zalo ba lela na bolingo te azate na bota mati bolingo ezanzela oyo yo zo linga muto nga zo lingo te kote pa zo linga kuna pe ba olingete côté oye pa que comme il pesa mukuna pe bazo considérer été alors bolingo eza décision place omoni ozana kimia ovanzi ozana ona kimia te Mama Esther nzima to seko to kontelo mibali ata 50 taza 30 okokutana na oyo peso kimia ovandi vie on vie qu'une seule fois vie ezaka na brillante ebele bat baza bafanda na mabala pona soni bato ebele bafanda pona miso batu yango na biso ke ebele pe bakota ba cimetière ezaki date na kufa te ane na ete makufi na ote komone bembe moko fi moko olela jeune fille fi yango ba olela kombo na ye babando bingi na ye bolela Magi fimo bo chokufa so Magi akufi na mwana pona mobali donc mobali abomi mwasi ne na mwana après mi bomi yaya mi boma no yo moso za mpo so kufa te eloko nini yango oboma ngana pasi yango ya 9 mois yaya na rate ko kufa nano na nini na kobota na boteli o mwana so bolingo esimbi te kende na yo mais mobile wana abomi moi na États. Merci beaucoup Prince de la Chine Bobby na États-Unis na mona ki on TikTok na ki fi mo penza zo lela Magi okufika likwa mobile yoyo kapo na bolingo yo bandi ko bundela banda bo mwana tibo komi awa yaya boboti mwana mobile ocha koti o mabele na yeba Raissa wana te soki Raissa comment les Magi te Raissa merci na yeba Raissa wana te okonzi bafana sio mtakomelinga okonzi mboka bo bloquer bolongwela ngakuna na yeba Raissa wana te mena yoka ndeko na mwasi ndenga olela na TikTok na tangisa ma ya miso na pasi ya kubota to ndenge to aka na bandeko boye malamu okatande kwa mwa bela ki akufi oyo kata bela ki akufi meko yo kapo alingaki mutu wana lingi na yete yazo forcer bolingo anyokwa mi po na bundela mobali na nga na kotikete bakobotola nga yete likola ko bundela mobali pe po l'accès ka lingi yete ti mobali abomiye to abandeko te eloko esangisi biso eza bolingo na place obomanga na mama biso na famille na nga yaya boya na yunga vomi ata bi eloko ebomisaka biso basi tokokaka soni te ozotalaka bato bakoyeba ke baboyinga bakosekanga yaya koseka ebomaka te Gladys Monza mwana Panama koseka ebomaka te Mama Esther biloko mosusu so ekomeli na vie assumée pour élévation il faut humiliation nano ezala élévation kokyo ya likolo élévation te po bala ke muto nzamba élevé il faut nano zala humilier bato bamoni ona se après lobi nzamba ko élevé fi oyo
oyeba te kasi yende bakamosa tonton Jacob aboyaka o tonton Jacob tala lelo mutu auti poto yo bala memi ya kenaye ta mosusu kosala libala somo eleki na tonton Jacob ya tonton Jacob na moni yo bakiti mibale ya yo peut-être kozala na salle moko asomo ya yo oyebi te donc ba humiliation mosusu tozwaka ngo ka négatif te nga lelo soki naza oyo naza eza mpona ba humiliation nyonso nazwa na vie nde toka na réseaux sociaux nayebi te so eza na influenceuse nayebi te so eza na tiktokeuse azala humilie koleka nga aza te elelo soki naza numéro 1 atoleki nga na mbongo atoleki nga na nyonso me na bamusicien na bato batalaka biso bayebi ke kuna na réseaux sociaux na bacongolais eya na numéro 1 na bango moko ambriera bango nga naza numéro 1 na bahumiliation wana nde esali nazala numéro 1 nyonso eza na kati na bakochulama na koseka na baélévation na baéchec na baréussite kosangisa wana nyonso bato nyonso babundisanga bafinganga eza bayinanga te banviyaka place oyo naza e place yango eyaka kaka mikolo nyonso koseka te ezaka lelo soni lobi baboyi yo lobi bafingi yo lobi voice ebimi baokisi yo soni lobi mokili eseki yo lobi video ebimi lobi siko soki yo lingi place aki numéro 1 yo lingi oyoka soni te ezalaka te eza na élévation moko te sans humiliation. Est-ce que yo zo luka place nanga yo ana motema kwa asime ko supporter mambo nga na supportaka okoza na motema wana mama bina kota miniature tongo pokwa mwana nako ma star sans force ye mo kuta yebite kazaka star donc nzamba pesa mutu eloko yebike okoko memango andi oza konginda so oza yonginda tinela mbongo na agence po o bakado nyonso to okabula na TikTok soko ngindi pardon dit tinela mbongo likami bakado ebele boy donc na communauté o eloko mabe boseka kana mambo oseka te elo boy ba ke mambo so ekomeli mutu nzamba permetaka makambo ekoma poto zwa leçon likambo koki okoma leo ba humilier Karine Mokonzi yo faut tala na via Karine po ba humilier asala ninyo garçon ngoto mobile ngo asala ki ninyo papa mwana batalaka yo zwi leçon akoto Karina kinde na mabe ngana sala boyete po lobi nga pete koma mo na congolais ba emilie muninga ye aye koseka eza ce qu'on a bato musu ba koka soni te neti bande kuna biso ba Louison bazana motema wana te ya kwa sime soni ata ke loko so ebimi ba live ko banda famille nanga mwasi nanga mokili au préféré atika mokili mais biso sko to ba raso ya ebebe bunga ngana za ras lelo nde bovanda bongo ata mutakala na nge bimi yaya ko boma nonso to yana live oseka ngo kim sa réseaux sociaux lobi na ngo mona biso to zaba ya eloko ezate so moni na réseaux sociaux te loba na zui matanga être cher loba na kutana problème mo beto na beli mais ce que ezaka pona oba sambwisi ba lobi ezaka esute to leka ba niveau oba boyi ezaka na ebite to koma na ba 40e niveau ba koboye oye tout là où est important qu'aux allons vie qu'aux allons bonne santé pour même ce que tout là te mi ba yango ba olingo na suka na ba bomio nde ba bomaki na bango raisa je préfère na tout là mais na za la bonne santé na za la même envie pour na boko la ta mwana parce que mwana bano to bota ka baka na posa te o mama na za ventre plat ngana lingi mama na za sans doute moi je veux que ma mère te bana na biso balinga biso ndenga kucho libumo okpoya nduta mpia kere ato sambwa ozala illettré mwana yebika que c'est ma mère et mwana nyonso za fiera mama bondenga za. Donc aussi ngade na vanda na moki aussi longtemps kana na bana na nga babenga nga mama ya yum to koyeba kinga na makolo x nga bonheur na nga bana
donc nga pe ya bonheur nde totyaka na manzoto mibali tozwi bonheur osimbisi yango oyo epa mama tata mwasi nga bonheur na tya na bana bandaka na bota lisu na nga moko rita apesa nga esengo koleka bonane kande na vandaka na mwana komi ya koyeba de ya video so mama asimbi telefone watu nga mama fait video maman fait vie ata nazofina yebi ka maman sa video po mama za muta video kande na kanalisu na moto lala konze mwasi na mobali to yambani na koma na mwana nga mona desidaka o na vivie changeanga liboso ezalaki te doso ka na tali mwana nga yaya na moni eloko na oke gauche droite te po na otala ngai fona za bien mwana ngai falia lobi fola tata moi primaire tango so e primaire lobo kuna fona luka mtakangila ngai ata suki ya singa do o nyonso ko wana komi no ezila nano mwana tiyo zo zela ngana za na basena sa BBL mwana ngai bini mambo wana te mwana ngai bika mama biso c'est ma mère tout court. Alors, comme moi, t'es pas ma mère parce qu'on a un doute. Oh, j'étais à l'école, j'ai honte de toi parce qu'on a ma colo X. Mais mobali, au puna. Mobali, au tel que, yéna moi, si on me nane, yéna draza mnene, par rapport à l'image, yéna zéli boumoué au kouya. Albumé, yéna zéli bandipe boumabandouta. Mobile opona siko bato bongo nde yo kufela nde yo komeli agité muto akoloba no lelo wi lobi alobi non bandeko basi po mibali bakufa pona basi mais c'est rare ceux dans la maman Esther dans mingi na basi parce que basi nde baza ba victime mingi basi mingi nde oyoke to mi pesa ka corps et âme yaya soki na no bota te je te comprends po nga moko avana bota nga na ndo mona vie na nga ka so na lingi mobali sans ye na kufa. Mais banda na bota yaya na ko changer mibali ata 50 et surtout que na lata maman absolu de super ata na bali plus tard gloire à Dieu ce pe na bali te o est important papa na cercle lata veste maman lata super et loko moi so copier ba parents no yangwana donc ce nzamba permettre suna bala gloire à Dieu ce qui permettre aussi longtemps dans un bana nanga qui miele qui nyoso mobile okozo mbali lelo changer ozu olobo changer ozu okuta na tina moko obokuta na koyebiso que non je vais passer ma vie avec toi na ngina continuer reste ta vie na ngana yo mosi longtemps ali ana bano so pokuta na mobile abongote ozano kana kimia ko ana bana na yo et loke boma biso soni batu bakoloba batu bakoseka ya koseke boma te se koseke banda oboma na kofinga ngambe na kufa nango bato ba ebinga banda Facebook banda YouTube ti lona koma na TikTok bato ba yebinga bako yeba pe ke se koseka na kofinga soki humiliation ebomaka mbenga na ba 7 ans na cercueil mbenga na ba 6 ans ba 5 ans na sama bile. Mais comment on a le côté le élexique humiliationebomakate soni ebomakate il faut combattre la vie où est précieux maman nga lo ba vie alors quoi sanya mbele soke kwei ata to che papier cola ata to che kola mai ezonga ndenge zakite ata to kangisi yango alors batela na no vie kotala te onga pona za bien fo mobali il faut batela yo zala na bien. Pour mobali le lolo ba oui lobi oloba non siko so yo zo vivre pour na mobali o sa dépression o sa 80 vidéos o ba mester a sali nga libala ikufa na sa combien de live et na sala wana nyoso nazo banga charge à moi parce que pour nga non, on a beaucoup la moine à thé. Non, il faut milique, il faut goûter, il faut pampex, il faut lingette, il faut ma foute à huile, il faut savon, il faut beaucoup de ce qui peut. Yaya. Autant que moi, dans cette émission, exacte pour na obombilongia moine. Otiki la nani moine no o yo ebi na poto batu nyonso. Bana kutu na bengi sika lobby ba koma po bengi.
bana ba yana nga. Oui, c'est viens rester chez moi au Tikalana Henrietta Mazo biso que non tantine Karine nga en plein formation nga, il y a pas moyen si c'est comme ça tout le monde à la fin du mois. Na tunye yo na qui ça soit belle formation. Yo. Elle se non tantine Karine là je suis en plan et je peux pas parler au téléphone, j'ai répondu na Nabi mokili mutaika lobby na JE même pas un an mais na benga bango alo na comment dire ko benga na mama yeb sana wa kokuno ayo tika ata na mwana ngana okay place boy momo mpe mama zongelo alobi poya ezate po assistant na bango social ba bo mo mbo konto ça ya mutako miga lelo comme indépendante siko yebisanga na otala otikela na mwana poato bengisi bébé alors yebso que je pars à l'école il faudra qu'il y ait classe ato bengisi mwana 10 ans ana ba programme na il faut qu'il y ait classe il faut rendez-vous il faut donc ezamboka moko mutute o ko vandelo de lundi til les 30 le ba mutona soki aye peut-être abwaki ngunda te a obimata vandelo na ndako mais ce kaka yé ba reconnaître na mboka ba rendez-vous et tomboki yé pas comme luka comme intégrer a comme na ba occupation na yé dans ce posa motema te famille ko panzana pour otala pena yesa mona yana biso ko tenga bi yo o ko bisa nga formation aussi ça na fin du mois yo na kisasa yo ebi formation. Même temps, on a à l'époque. Non, c'est juste parce que je vais te dire que là, il n'y a même pas moyen de parler au téléphone. Si je t'ai répondu, c'est juste parce que je vis ton numéro. Mais il faut que je te laisse ton je vais te rappeler après parce que là, je suis vraiment occupée. Je perds quand mes voix au téléphone. C'est Kanga Munoko. Na kati téléphone, na tali plafond. Na bengi maman bona ki ça. Nese sa mo ano na mo na ye ananda ko po fa yotika na Henrietta ye pe nga ya le suppose ngo Karine to solo le ayambinga alobi o permettre bango te babima kuna do tina suka do o lobo gangi tina suka moni kokolo bango zui décision mo macha shobi okay ngamo kana yotika na po wana mwana tomboki na komi siko ngai na bimisa ke belembo na nga muto okengela nga mona zate na makambo ko sala ifona kenebe omoni kokola manga katika na mukuse nazoya kotikala na ye nga nazoya se nazoya skonga na kina mwana bébé otikeli nani. Et puis moi on a bomba qui longini. Père na bota na bando de passer on a consolade. Ti li bale ki okufa na koma epa mama leki na biso. Bana mama leki na ba tangaka. Donc na koma ki même na bomba ki longi mwana pona ki ekosombela ka mwana miliki. Pona okende na makolo na kosa 10 minutes na makolo. Mais na 10 minutes ana aller-retour 20 minutes na sanga mutoti ki la mona même pour 20 minutes bana nyoso batangaka so epi ba uti classe balie o kakaka tontine to ana ba intero o engo sa live 20h tontine demain moi j'ai examen tu parles très fort tu nous déranges o engo sa live na moi sa live exacte donc comme on a ki na comme raison ce que libala ndenge ezoki na kokufa boye na famille nano nana mutoti kila mwana te pona ta msuko kiko somba miliki na otala na ke na mwana na ba magasin o ba kongole bazala ka ba yokanga mwana photo pona na obomba na elongi Henrietta parce que na otala ka aller retour 20 minutes otika mwana na nani dona zakata miliki na nukute silité. Mais ce qu'on a moi 100 €. Maman qui n'a pas outil comme ça là, a bandi ko lamba maman. Maman qui na vandi si moi na osakana. Telanga mona na ki mamba na ko so dona koma ko sala na mo limo provision ko tanga mbala moko. Parce que nota la ke ceux qui na bina sa provision te miliki ko si la ta lobby. Au monde attend son article en anda ko batutu bazate. Bana ba kendra misala te ba kendra classe. Mais M sou aussi sa classe qui est sous cours du soir ouais qui boy
okomona ke wana mbongo me miliki eza te pampex eza te oape na moto otinda te nakomotalaka nazongisa na motema nsima libala ekufa te mpo baweekend nde papa na mama ayaka na kokotiki na papa bangonga na ki osombela mwana boye nakomoluka natala ke natya ata na se mpo na mwana mais mpe moto anga comprendre ke okomotya na se mpo na mwana atali ke te lokwa na okeno na kulisi okomprendre te na keno na réseaux sociaux kote omimonaka na keno kosambwiso kuna mpo mona penza ke oh, merci pour les 50K. 5K, merci. Au moins que muta nyongi na privé. Tellement que zo la qui sait que aux important. Pour nous la que na kabona na bande suko bota bana ba papa. Andi silama na kongindo yo nginzi ezana kata live no na tindelo identité na ngotindela ngambongo pona zomo nze konginda na ezo salo mokusa ko tindela nga esu kado te koki ponga na okabolo na TikTok loko okabona TikTok nde loko na lingite andi bate la mbongo na besoin espèce ke ba kado oto kabolo na TikTok po yo so zumbo nze sa ko poche mokusa silama omoni siko mutu komola kiseke natya na nga na se natala mwana yesu kwa komola kiso kete na kulisi na sali oyo nyonso oyoki te toke réseaux sociaux nalala nalamuka bwi naoki mura na Kinshasa osa live voice mama Esther omona degré wana kokima kangu te wana kutu libala voice ebime pa moa na yo kutu Sonia kokabona na bino yo mtu ya na réseaux sociaux yo mwasi ya darling yo moko ya en pleine émission je vais appeler mon mari chérie n'est-ce pas que tu m'aimes oyebite soka vanda na lor kota za oyebite soka zo sokola oyebite soka la kaki yo azana musala nzoka kosa kiyoe oyebite parce que vous ensemble été mbala moko yo ki ko tuna isoki alinga ko soki yo zo zela ayibiso ki je t'aime te mama wana pesa ko leksa maele ti wana ko leksa maele pour ce qui est que je t'aime et ngake fulo na TikTok mais réalité yo mto vivre biso na TikTok to ko mona ke darling alela yo mais vie yo mto zo vivre yo ndo ko yeba ke na libalo na na kimia te et loko zo boma biso matalana batu nyonso bamona ngande danger mena kati milelo na milelo ye tina ba ajo kandi ba bakoma okufa kana ba tension mutu akufi dépression mutu akufi yo ti lelo mutu alingi yo mama Esther wana posa lo bano je t'aime te pona mutu o abomaka mutu asekaka mama biso lo baka minu ya mikuwa ko kansa te semta lakisi o minu seka lingi yo te mutu ko ba kena obomo dans quelques secondes okondi buti kama kili la kukunda mutu ko ba kena obomo dans quelques secondes mo sekiso boué bien ote ebi peke yondo zaboué garçon o abomé muninga ne yo kesi soka ndo sexa muninga ne te muninga ne ngalongwa na ndaku ne bayati bakota na chambre ne hotel okomi mabe ya yo zono kitoko na nga kalolambi oche soso lie donc pour moi la mobile wana andi mokota na chambre ya camarade na eti ba bomaye et ndé tout mon corps na sincère c'est parce que zaki na confiance à camarade ne pour na camarade ne ba yoka na bien parce que atikala ko nzima te ki mabe ko kuya na nzila camarade na nga oyo
Et puis que comment on a o alinganga. Bako po to sala ke za po na intérêt nanga to yoka na ka bien. Maeba kiteke mabe ko ke uta parce que bison so to yeba place mabe utaka. Mais to lobisaka bato ana tembele to yeba na katana bangote. C'est parce que to yeba kate. Donc ba ajo to zanango wana posa jeter ma mobali to ya mwasite. Moto alingi yo akopeso kimia, akopeso bonheur ya mbongo te. Pour mon torobano je t'aime na munoko, mais quand tu m'aimes même quand tu es imbécile. Ta oyo. Mais mon copain c'est chérie, tu m'aimes vraiment. Oh, sans toi ma vie n'a pas de sens mon amour. Tu sais que je vis que pour toi. Mais quand tu m'aimes ma vie yo zela. Sikoso yo landi maloba na ye. Mboka bloqué Andy. Mboka bloqué Andy. Mboka bloqué nga Andy. Mboka zabi. Bobengela ngata mboka. Kena ba live ezo de kada stade ke oyo ka musique ya fali Andy. Oyo ka pongi nde na moni. Bato bana posa jeter maman Esther et abano ba 13 ans. Bano ba 14 ans bana âge à puberté. Bano ba tambola na ba cahier de plaisir. Vous comprendre? Bangonde bana posa ya je t'aime. Que mbala comme les lettres, atteindre les bouquets de fleurs. Biso na ba âge to ana ngoto na posa cahier de plaisir te. Moto alingi yo opeso kimia eza mbongo te. Bozali loba moko oui non non. Moto alingi yo moko omona ke apesa ko mbongo te bozane mais o sentir kimia moko boy. Pe o se sentir à l'aise que naza pe na moto. Soko moni ke zo simba te. Ou insister. Soko moni simba te yaya. Ko insister no 4 à 5 fois te. Et l'eau que simite yaya bati kaka vie le kinyoso. Peut-être yo moni darling wana danger. Mais tant sous dans une année, dans 2 ans, au kokuta nana mobile msou yo moko talié, ozuina tonton Jaco, yo moko banjo luka ba défaut, pe ana nzoto tonton Jaco bi ana na pour mbanga, ana mi balé, o kiti solo kibwe, ana pour ma paquet, o kiti solo ana pour ma quiz. Donc na yo moko mona ki a bon, nzamba salenga bien. C'est que na ndo mona tinga na ndo mona Jaco fin, nzoka fin yeyo. Au perdre espoir ndeni babi, il y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent encore. Dans les paniers circulent encore. Oh yo moni danger les lots. Oh yebite. Oh nzamba bombeli au lobby donc si la ma maman. Yo na âge nous a pour ça jeter ma mon côté. On a pour ça ya respect considération. Muto la kisoki a partager vie na yo. Yo comme na poso zana mutu o se sentir à l'aise. Zela nga mona bloqué Andy. Zela ba l'accent ba bloquer. Ka zela mona bloqué Luka na ngoko ku l'accent ba bloquer ba fana zabi. Zela lokwa yona mboka bosai koteri bafana zia oke kolala to lembi makela bandeke ya chwala na waya Zela bafana koseka te bloqué Andy. Bloqué, mais va 2 comptes au qui maintenant Landa na deuxième compte kendo bloqué kunape. Elo ni nyanga okima akima ndeni. Na TikTok mtakima ka.
So que vous bloquez comme on est bumbi. Nandeni. Na meke on bloqué à fil dans bon côté simbaté. Ba fan ko c'est ça ba jeté. Na meki. Non, il faut na meke quand on est c'est bon bloqué na on meke simbaté. C'est là. Ben on a bloqué les sous. Bloqué. Merci. Vous comprenez? Maman Esther. Voilà pour ça j'étais ma monoroté. Déjà bêtise au yo salaki déjà. En plein live. Autour de papa Mbaloko tonton Jaco. Mon tabala divorça bota. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi si tu m'aimes. Yaya attends-moi la poupie. Oh comprendre dire que j'ai mon quoi ça la mamanette. Aucune réponse n'a été. Et puis si on y a qui ko répondre parce que na bolingo na bino bo mais ça na ko bana ba jetemte. Amoni ngo étrange. Oh nande nyo ki otu na si je t'aime. Atali ki ngana to solo ma solo o te ngana to solo dongo o sa ngo bouillon na mi panzi na ina lie fufu. Na koti na chambre donde mo tanda ba sac lo ko magasin. Je n'ai pas dans la vidéo comme tu n'as darling, amène-moi de l'eau. Excuse-moi, chérie, amène-moi un coca. Non, je voulais dire, bon, mais ça n'est bongo. C'est beau, si cela donne, on a mis pas dit, bon, l'emboli ça en plein vidéo. Beaucoup de je t'aime depuis quand? Beaucoup de kunandem. Et attention, les années. C'est bon, je t'aime tout le temps. Un gars zoagé parce qu'il y a un gars qui a été quoi une émission. Un gars qui non ngana darli, non ngana darli. Non ngana darli, si je t'aime. Yona ye bosola masoloa, je t'aime, tu me manques té. Yona ye za darling boni. En atongi c'est le manche court ok non matanga ngana sa ici popo na wa robe. Orana sapat moko ya violette. Pour n'ingénier chelo poche à violer, ma sobo soula yangwanet. Y'a tailleur, y'a chemise na popo. Yo sauté des popos à jetem. Mais ma chérie, oko buka na lokolo, au moins espace na katikati yo tikite des popos à jetem. Azana ninde. Boki tena mto akangi miko azanani. Elo ni okangila miko kita. Bon kita yete, azanango, bon monete, ngaka mom no mone. La Chine bon monete mta likolo wa. Peut-être nga pena comme aveugle, nga na mona. Allô la baronne. Allô. Allô la baronne, c'est le deuxième compte nanga. On a aussi bafan la matinée. Comment ça va? Ouais, le boss est bloqué. Ok, comment micro? On a monnaie un combo dans mon photo bien te permis. On peut faire comment micro? Merci. Hein? Bat bolinga bilamba ba sapato ba sac. Gisèle mo se kakabelo au deuxième compte bo s'abonner pour mon ba nouveauté ba plan ba sikezo kota kota. Vous comprendre la ndeko. Des darling ceux qui fait des popos. Mba moko dis-moi que tu m'aimes. Mobile mon ngo bizarre. Na place na to benga tonton Jaco Ndumbate. Po mi bala mo pe to kondana ba ndeko na biso pe kaka. Ba pe bana o biso to botaka. Donc celui va faute c'est il faut to pia mutu na mutu faute. Ngapo na tonton Jaco na mama Esther ndeli bana bango esimbité na kolobate ke tonton Jaco aza mabe o Alexis mama Esther tante. Na kolobate te ke mama Esther oza mabe po linga matalana te po na nga basala maki po bazala ensemble te. Donc maman Esther continue vie na yo nzambo tindelo mobali. Tonton Jaco bonne chance, courage na moi si na maman alors bo banda vie na bino asika biso pe toza kutala. C'est tout. Maman Esther pas tout là. Il a accepté que ce bon mobile est simbité à tiki o yabali liboso c'est que zo tout là nanya ngwa lobby. Bino bobi tout les vacciner.
Attendez les années qui pourraient sur ma mère les lois balaki tonton Jacob balé to binga tonton Jacob et tout là azé tout là té et ça qui bango mi balé et simbité et l'autre ce qui est simbité nga Karine na comment les je préfère beaucoup kabona mutu na mutazala en bonne santé à ça la vie na yé parce que ba relation na biso les ce qui est simbité to comment luka moko lala olingi o déstabiliser moninga mutu na ekitana c'est non ce bolingo simbité ya moi ça mobali biso to ana bana to ana ba famille na biso o ba kana ba bolingo les mal avec biso c'est tout ba africain biso to mona ka bolingo biso ba africain to komisa bolingo ka pona mwasi na mobali mais to bossa avokutana na mwasi wana avokutana na mobali wana na vie raisonner non ndo wanda okola na famille na bino sans mwasi wana sans mobali wana oyebi bolingo o ezaki entouré wakina bolingo ba parents non wakina bolingo ba tante ba oncle ozaki na bolingo ba yaya quartier ba camarade ba leki ba ya wakina bolingo ba cam donc en fait on a ba bolingo nyonso to bossa na ba bolingo na biso ba famille to bossa na ba parents na biso momoni pona mwasi okufi otiki ba ya na yo otiki ba parents na yo bato nyonso bakufra mpona bolingo bakendaka lola te yaya okokutana na fimbu nzamba oyambo te parce que pour ceux biso okufa mpona yesu okufa te mais mpona mobali mbangu mpona mwasi yo wana ozokota porte ya cercueil onzeye mutu azokota na salle de fête ozo raisonner kuta te ke wana famille obosani bandeko nokola na bango obosani nde papa na bino ando nyoka mapo lesa bino obosani bambonga minerval mama na bino atie combien de bassin na muto ateki mapa ateki soki pe malala ate obosani pona mobali to mwasi mo bokutani ka 5 ans mobosani bolingo ba peso pendant 30 ans ya vie na o pendant 25 ans ya vie na o pendant 40 ans ya vie na yo mais likwa bolingo a 5 ans batu nyonso oyo ozana na bango pendant 35 ans otali atata onzimi okufa mpona bolingo a 5 ans eza kinduki eza normal te bozo sekanga no landa ndite na kina andi wapi mutu mo be garçon des problèmes na landa pas ça la vidéo ça au moni nde bokomo yoka na baba fana na ba mboka bosali ekiri bosala o madame bonne chance bo panzala ndete pona zape kakao na zela mtabenga na privé na yoka ni sabino to za kakao vous comprendre Lama. Mama Esther abota ana bana but boyebi Mama Esther bozawa Mama Esther ana bana aza bana oui mutu mo komi 3 ah ouais 5 abolongo baboko mokoso boyebi na minata mususu abi ana bana te bon lokola boyebi te botika lokola boyebi te botika na bino donc pour Mama Esther biso basi tolingaka makasi koleka mibali mais soko lingi mobali olakisi kolingi makasi omona manque ba respect ba sabotage kotika te o continuer soko monike ekomi kozwa mutu okomi mutamakanisi ekomi batension ekomi yaya mabukana adaya Christelle Fernandez ko sakana nga te yo kindoki. Nga matina ko za warrior. Non, lo ba note ke se na bolingo moni clair te tika te. Soko lingi mutu nde babaka olingi mwasi no bundele olingi mobali ne bundela. Mais ya soko moni ko mokende. Ba bia bota kaka mwana moko. Merci beaucoup.
Ah ouais, merci beaucoup la diva congolaise. Soko moni, bolingongo oyo zo bunde la mama, ezo simbate, eloko elekitike. Kanzi, sindaka lion kasi, tolembi makelele ana bandeke kasi. Sindaka lion munene. Pona mona ngai selon na okosana ote. Ma mystère. C'est simple. Comme bonjour. Et loko soki simbite au force otiki na yo. Soko moni mwana mwasi wana Raissa bazo koma na ba commentaire ndenge akufa. Matanga batu na ebi Raissa wana te mena yoka yana mwasi na video ndenga olela. Abi Raissa obandi ko bundela mobali oyo. Ava bobota. Ozo bunda bitumba na basi misusu. Mobali nanga. Muta oboto langa mobali nanga te. Oboti Raissa. Ti mwana zokola. Yo bundela ka mobali. Elakisi nini? Mobali bozana ye aopeso kimia te. Moi so bina bota ta pona zuwa. Peut-être mobali ovanda. Malgré boti. Mobali akomo lakise que. Oza. Lokolo zate, considération ezate. Respect ezate. Mwana mwasi wana kufina zemi. Donc mobali atali atate ke o mwasi nanga wana ba makambu asala ta différence te. Atali atate ayebi pasi akomema zemi te ke mwana bato ata na zemi. Vomena tiki ata envie atika na sundolo ata na mwasi na mwana. Omoni lelo nde nazaka envie boy. Vraiment ce nana mutu na ko senga merci na ko bata mususu na papa mwana nga. Ndenga tika nenga envie a préféra boy nga tikinga na makolo na mibale nde akutanga. Maboko na mibale na misapi na 10 nde babotanga. Na misu na moko ata ya kotoboka te. Cicatrice te. Likona ngo esusu bénédiction à bombo. A préféré aboya ninga na bénédiction. Ende nazabwe naza en paix. J'ai fait ma vie. Qui soko lingi su mutute okomi na poso moni na cercueil. Wana ndete. Toza bato kokoza na mutu wito lingani lelo soke simbite ya tikanga ndengo kutakinga. Je préfère encore au sundula ngana bana. Mais nazala misu na mibale nazala en bonne santé. Kena se retrouver na cercueil na mona Raissa muto azo lela za yana bango mais ozo kana yaya ape no ka mwa muke ozo kata na voix. Raissa mwa mobali oyo bundeli bitumba tia kotio na sama bele. Raissa tio kufina mwana. Donc na mobali asali kindumba asali vi na ye. Era bomi mwasi na mwana. Amoni loko osali sute atali prison ba okanganga. Ye mopa mi bomi. Eza koza motema mabe. Yaya. Soko lingi mwasi te to lingi mobali te. Yaya tika ya vie. Kiende kosala vi na yo. Bino pe basi na mibali ozaka soye ba boyo zo tinga mabatu. Nde bozo kufaka lokwa ba Raissa. Soki muto alaki soyo ki alingi yo te. Omoni pa muto boyo. Ana posa ebiso te ke. Oh, je t'aime plus. Je vais plus rester ensemble avec toi. Omoni ka ba acteurs opposés. Yo moko mono. Omoni place bolingo eza. Baganga ate. Place bolingo eza. Oko reprocher muto likambo moko 5 fois, 10 fois te. Parce que muto alingi na conscience na yeso azo poser acte. On yeba ke acte yo. Mobali na nga linga ngo te na sala te. Mais soki azo sala, eza pe message o lak soki na lingi na nga te. Soki pe loko yo pekisaka mobali na yo. Na lingi komona wana ba fite, na lingi relation ote azo continuer. Eza pe message o pesa o.
que nga vie na nga yango rechanger ngate. Donc il faut comprendre que à place nanga ezate. Même on se retrouver na bana 5 6 yaya la vie continue. Ba vivra selon âge T. Ceux qui selon âge biso lelo sont pour wana OK 92 ans. 92 ans na bota bana so 8, ceux qui 9 pour 2 bakufa. A bota bana 9. Lelo qui 92 ans. Donc malgré qu'il 92 ans yana. Azo kaka lenge au vivre. Oui, akendra wenzeti lelo. Et moi bengo Karina, nazama kasite maya romele linge sila na kimi mbangu na kyo sombele ba mai. Même comme soko bengi aloko kozapi nazali banda nazo sa wenzo kamwe yo luba ko zoko ko mama ito komo sala wenze c'est qu'on a reliate. On sait que j'ai eu mon courage nguya nguya. Donc élection 92 ans, OK 92 ans mais ana el pour ça on est revivre. Alors lobate ko na omi boma pona ko mi mukolo non. Mais banana ye o ya boti ba moni ba koko. Ya moni ba koko ne biso ba koko ne to boti. Net na bana grande sœur na bengisa mi bali. Na deux grandes sœurs kota mama na bengisa moko na bengisa ba mwana moko. O msu na bengisa asi aboti. Donc ça veut dire que ngande na bwe na koko. Moi la grande sœur na ngasi aboti. Aza na automatique bana. Asi aboti donc nga na koko. Ce que bota na nga na koko mais na pe na koko na nga son pour en vie. Mais malgré biso ba koko na eto simbi pe ba koko en vivre pour vivre ça pour la mobilité vivre ça pour la moissité vivre ça libale zale zalate zala na bana na yo omona ba koko na yo zala même na famille no ekopé so esengo son pendant un jour ça na aisi na posa mbali ana posa mbalité et c'est mon ekanda mona bana ne omona ba koko ne ba oleka ba kokolo na ye azobundala ba variété ko sona na ba variété mais vie ngwana mais comment to comment limiter ba vie na biso pour moisi mo bo esimbité omi bomi pour na moisi mobali moko alingi yo te sonya miso batu yo mi bomi pour na mobali wana ya ata ba baby so ata kindoki yango tokomi poko c'est la banoko na bakoko bandoki nzoka yo mondo kia vina o ava ba mabala ava ba bolingo ozana na vie o nzamba tindelo na sa mokili soki nzamba opeso pe maseke makambo atindeli yo nano sali mission na ngote nano sisi mission te yango nzamba obatelo soki tana ekoki atos en bonne santé o surtout ko kufi nzamba zuyo potina na esili mais soki ozomona ki oza en vie ezaloza na etula ezaloza na mobilité ezaloza sans moi si ba mono ke papa oza boga rara ba mbongo na kana moi si te tika na quartier ba bengo papa oza na kisi ya bala raté mais quand même oza en vie mokolo nzamba ko bengo abenga o okobala te pona olakisa bato ozo moi si mabwe amemelo liwa akatelo âge soki nga okufa dans 20 ans ye a commission dans 3 ans dans 5 ans biso pe bana kasi toza pour so bengo noko. Maman Esther Silama, batbo ke oseka maman Esther na ba commentaire, boza ba mito, soki yo na ba boya ote ya na ode ya ba boya ye. Soki na ba boya ya na ote wana leki na famille ya ba boya ye. So ata maman na bino avant akoma na papa na bino combien de fois ba boya ki et puis déception qui paraté. Donc bona eloko bo oseka maman Esther te pour tonton Jacob na pas extraté. Aka mobile lo mobile nyonso so relâché simbité bati kaka. Nga na osenga maman Esther dimne ba vidéo zongi la charisme zongi la français na yo tiko sa ba vidéo lo comme tout monde comme dépasser on dit dépression on dit pas ça bolingo na moni bolingo yo lelate tonton Jacob zane pe milliardaire te na bolingo nga va de abo panza na boyo mo de jo ba neko chapso mo batiki ke malonge zakite alors place au malonge zakite so esimbite nga pour ngeza délivrance alors zala na opposer continue ta vie ça ba vidéo non normal zongi la charisme non to bien que na ba français non zongi la koseka. Et loko biso stoko yo ka souci ke ozaki na kimia mobali no abala ki obwana bana mwasi mo ba ya panzeli o libala biso soto côté lo mais libala kutu te kimakangu mo boye ya mikolo tonton mo na tantine ba se prépa ça ki makangu na ba officialiser ceux qui makangu esimbité tonton a préféré bala et tout la zatin ezaka ke yo na ye esimbité eza normal
eza forcément te sozo bimana mutu foko esimba to bobala na te biso pa fa bala biso to compter pe mibali na maboko misape maboko na ya makolo ti ezalaki pe ke okutani pe ka pe na mobali obi na ndimi bala na vandi pe esimbi pe te lelo tozo continuer vie na okata vie mpona mobali te lelo tozo continuer soki vi oto osala lelo soki esimbi gloire à Dieu soki pe esimbi te toko continuer kaka moto kokufa mpona motu te eza na péché devant Nzambe lo boyeba te okelola te lifelo direct oki ozika de so kufi mpona moto elakisi koolakisa Nzambe nge na lingi moto koleka yo Nzambe mpe aza siko Nzambe azuwa tosuka ndeni mbala moko mona motala kaka noki ozika donc là na komo chité c'était lo que c'est singa live ba commentaire na moni pas ma mester botika est tranquille botika pe tonton Jaco na moi c'est tranquille moi ça tonton Jaco azambanda ma mester te ma mester na tonton Jaco ba ki ba makangu maman leur ba balier officiellement ndé na moni ba photo ba vidéo na habité sur exact théâtre to eza réalité donc moi so ba balier officiellement na ki makangu ba mbanda te ma mester azaki na mobali avant tebi relation tonton Jaco na maman lorte peut-être babanda ki avant ma mester et simba ki te yango tonton Jaco ki ndor mais ki pas ma mester peut-être pe bakutani après coup de foudre ba moni ke bizali na biso simbi to balana ba balani ngana bino to ebite côté relation et banda ki chez relation kalai so pe maman lor wana asala tonton Jaco bolamu moko nde ezongisi tonton Jaco makanisi ke bolamu ifuna fute eka na libala ngana to yebi te alors loko to yebi te pourquoi to se kama mester et tout la nani tonton Jaco to finge mobali mabe pourquoi na moni ba stati yango mibali yango mobali ya to zana ye fo bazala ka mibali te ya nga conseil na opeso so zana mobali no ko tromper no yete et simbi ndete boya ye boyebi la ngashi na ndolo bakala e baby to che mususu ko zana mibali te yani zana ona moko omoni clarté yaya ndima ba seko ndima ba finga yume zana pe bokabwani oke koluka kimia kote oke simbite bandeko basi mibali changer na tabasi 30 ata mibali 30 tio kokutana na oyo peso kimia epesa mutu vi mulayi oza na course na mutu te wana ezaka mambo akala o baleki na quartier bakongo bala ya mukulu ya ezaka esute lelo ba mama 50 balata à voile donc la kisi na obala te po baleki ba obala ngape na welo bala na zanga kimia na kota cercueil po na laksa moki soki na nakutani na yete ya na kokisaka 50 na zoluka oui na zoluka kaka tito kokuta na tana 50e to vandi so pe to kutani te ya important na oboko la bana nga na koma mpaka lokwa nsompo na mona bakoko na bakokololo elenga vibi masuki ya pembe kokufa na suki ya mwindu te moi mobali kokufa na bandefa mwindu te pona moi c'est jamais conseil gratuit nazo kata live o bobima na lelo okoki kokufa te na mandefa mwindu suki po olinga ki fima ko mon frère esimbite boka bwana ndima ba mwasi ya boyo ndima zala en vie nde mo pe na bandeko basi donc pour aller là Pourquoi nini bosenga na ba demand bolobi ni bosenga na ba demand Stade de France c'est ni soza bezote à concert OK bonga na pexi no bota Stade de France ba fana bo matela nga batu stade ngai pe na obeta concert a on le dit trop bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bafana bo matela nga batu. Olingi Stade de France ya yo kyote ako. Bonjour ma belle, bonjour ma belle. Nalandio depuis Bandeli.
Bonjour Mokonzi. Bonjour la baronne. Bonjour la baronne. Bonjour maman Mokonzi. Bonjour maman Narieta. Ngana loba? Nalela. Ah, ok. En tout cas, Nalandio depuis Ebandeli. En tout cas, félicitations. Tu as trop bien parlé. Au pesi ba conseil kitoko makasi na sepeli nango mingi. En tout cas, Nalanda kayo souvent. La fois passée, Nalanda kayo na mataka na lobaka na français boy. Alors, je t'encourage sincèrement. Parce que comme vous avez un abattu belé, là, je vois, tout comme est presque 5000, beaucoup de gens te suivent. Vraiment, les conseils à continuer, comment dire, exhorta kabatu boy, hein, ko le brabo, ça ba conseil moko ya bien makasi. Parce que peli nango makasi ya mwana tuka na tindela ki ba fleur rebelle. Et puis, na ba conseil opesi ya bato bazali ko miboma parce que bazaki na déception ya bolingo. En tout cas, je nazo kende pe na nzela moko na yo pona koloba que en tout cas nde balobaka oko perdre mutu lelo mais nzamba bombelo peut-être mutu mususu ya bien oyo akoconsoler ou akopesa au repos na kati ya vie. C'est vrai. Tant bat ba la rasuko lingi o monika ke vune bandi na o wane suki na o wana peut-être que o kozwa mutu mususu te non. C'est vrai ngai maman nanga na 85 ans so koti na kona nango tele ko bat bandi mara âge na été et elle dit toujours vie eza kitoko makasi. Vie exactement neti koko na yo maman nanga ba vie eza kitoko. Utazo senga nzamba baksele 15 ans ndenge Ezekiel sako akokisapenza 100 ans. Donc okoki komi bomate au privé vie na yo bana na yo bandeko na yo ba camarade na yo parce que mobali moko a décevoir yo to mwasi moko a décevoir yo non ezama en tout cas na sepeli mingi nzame nanga pambolo ma chérie continuez boye. Maintenant pour les autres parfois au moni nze momo ya Jacob Desvarieux Baimbaka o ya laisser parler les gens. Parfois, il faut laisser parler les gens. Ozana ozope ça va te conseil kitoko. Parfois, quand on yomoko lobby on est bandé le lobby. Nga Karine ceux qui nazaki kolanda ngana lekana ba réseau te ba finga ba loba mais tu es toujours là. Pour changer te ezo bakselu loko moko te na ko finga na ezo ngolo ne loko moko te. Donc yo continue na voix na wana maman nanga. Ndenge baemba kababi laisse parler les gens même si on dit que je suis la pute du quartier et alors on dit que je suis ceci, je m'en fous. Donc, avancez, ma chérie, avancez, continuez. Bongo, je t'embrasse, je t'aime, j'aime ta fille, j'aime ta famille. Des gros bisous, ma chérie. Yaya fungula micro. Alali, mutumso fungula. Na Fongoli, bonsoir. Bonsoir. Oui, la baronne de nous. Moi, je t'aime beaucoup. Depuis Kinshasa, donc, fan non numéro 00. Même, bah, le matin live, non. Je t'aime à la folie. Donc, c'est un peu la foutaine à quartier, la beau marché, n'est pour la Rwanda. Petite nuit à Tongo. Bah, gros bisous, un gars qui a peu souvent beauté. Pessé dans la rieta, bah, bisous, belé. Merci beaucoup, Nakitina. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la baronne. Bonsoir. Bonsoir madame. Maman, à tout moment, total akayo, tolandarayo. En tout cas, aux moi oyo édifié abisso makasi. Et pourquoi parce que na tant nuance oyo qui est humiliation. Tu étais toujours là, la tête haute, il y a quoi atteindre objectif na yo. Et je peux te dire ceci, en tout cas zalaka yo ba ma finga nyonso d'abord kutu eze loko kutu ya sikate oyo ko décourager oyo ko faire retourner yo. Et je sais aussi que non aux maman oyo aza forme de prière oyo azawana abuka kama bolongo no ina se pona yo et pona libota no je crois aussi aux José Moïse
et Joseph Elboton. En tout cas, Zalaka, yo continue à édifier, biso, vous mettez ça sur ma force, ma casse, et on a toujours péné dans yo pour nous, yo, en tout cas, na CP, ma casse, vraiment. Na CP, ko yo, ko lelo, ko solana, il s'en bien ma casse. Merci beaucoup.